Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, banza soko ya Congo. Edino image, mwana basisa. Edino image. Oh bayibi. Kitoko. Président Papier Lokoko. Voulez, la dîme voulait ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Nicole Malonga. Ok, bandeko, bonsoir. Tozali awa nakati ya sali ya matanga ya général de FAO. Nasima kuna tozana Edino image. Tobano tuna moko ba mituna awa na matanga. Na yo kutana nandeko na biso président Papier Lokoko. Président Papier Lokoko Kibobo. Wa tambusa bana Kibobo président Lokoko yeyo. Président Lokoko, bonsoir. Bonsoir, colonel Mwana Basisa. Président te okuta yo awa nakati ya sali ya matanga. Rapport nini, relation nini bozalaki nango na général de FAO? Émotion eza makasi pona koloba likambo yango mais yebaka ke nga banda obenganga lipasa na ye c'est moi Papier Lokoko la US azali awa ye mokolo somo wese esika de FAO azalaki donc pour de FAO abanda jour abanda carrière professionnelle na ye na Grand Zaïko tokenda ngai na ye donc ngai na ye nde tokenda touti pas na bango na uti internat na plateau. Mais tanga bandaki na Grand Zaïko bokendaka yo na ye bokendaka esika nini? Tokendaki esika Grand Zaïko ezalaki na Maki na la Moulé na hôtel à la Moulé na Kisantu. Donc tango tokoti biso mibale bana bazalaki wana bangembo bagangi ayuna de fanfa pokoma ba benge de fanfa na Kisantu. Alors on demanda quoi tali garçon moko ya boga, il était très beau, très mince, ça dit oh nani babino star ya awa okomeka oui na komeka abanda na nzembo ya Tina wa Tina. Deuxième chanson ya Taboulei mbala moko manoko alobi azonga sunda kute ngamu na zonga na ke kutana ba la US aliawa ba dialungana na récupérer ba valise automatique Kinshasa. Après sortie toya Kinshasa ndenge histoire et banda. En tout cas, merci mingi président Papi Olokoko Kibobo. Na ma référence na yo au salibiso. Toyo pa ya la Dimvula ici c'est Paris. Donc la Dimvula bonsoir. Bonsoir. Relation ni vous avez na général de FAO. Bon, tous avez une relation bien, il y a grand frère qui na ba petit na et donc tu as une relation bien. Grand frère peut na ba petit na et tu as non sur l'année mingi marambo belé de tout. Donc tu as non sur la trop. Donc tu vas mona yo mingi ce qui général de FAO à Paris yo za pembeni. Abandoni pe ko bossa na yo te. So ka sali nzembo yo kaka la Dimvula ici c'est Paris. Voulez. Donc il sait que Azalaki grand frère propre. Oui, grand frère propre pena, grand frère propre. Donc on a mukolo, a obenga ngatro, atanga na bengi ete pa benga ngatro. Donc to bana obenga na. Même avant d'aller pe to solo la gi. Mais il biga mututu et komi moyen lo batrozate donc va gi bina vie na biso nyos. Donc mes condoléances surtout na famille musicale na ye, et puis na famille biologique. En plus na biso bagalois na biso bana Congo nyonso o tozaki ya bana gibobo pe baleli ba pesi mes condoléances donc toza na bango tina suka donc bana gibobo toza na matanga tina suka quoi ndenge zali. OK, merci. Pati Mubenga, bonsoir. Bonsoir Pati Mubenga, to koti na matanga ya général de FAO. Relation ni bozali entre yo na général de FAO. Général de FAO est pire vieux, il y a pendant un palais à 4 pendant. Il y en a qui musiciens mais entre vraiment il y en a qui quoi. Donc biso namas na tous ça c'est que les boulot grand pays. Donc tu regardes pendant un palais, tu vandi, tu lambi, tu lié, tu solo donc
donc ndenge aza te boye donc esa pasi ya kosakana te donc toza mpenza na matanga quoi toza mpenza na pasi ya kosaka sango liwa na ye ekutelaki yo na eta nini ozalaki ndenge nini oyokaki ndenge nini donc sango liwa na ye ntango namonaki deja na bareseau donc nandimaki nano te naye kobenga masa mpo masa baza tozala ne na kini donc vérifier, tondimaki te toboya kondima donc ezongi ngala journée moko avant na publier ba photo na ye ti frère moko ozalaka ne na kini wana Charlie Bukaka ye nde mutu ayaki sikoyo mpena koconfirme soki non vi aza te donc nde eza wana dona mosala kuna koya kokende te mpo nayokai mpena pasi ya kosakana te yaki mpena vi ya palais tosala nde makambo ebele na kini awa donc vraiment apemaka na kimia yazali mpena donc vie na biso mpenda donc Dibulu. Ok, merci beaucoup Pati Moubenga Oziebi. Bonsoir papa. Ouais. On s'est présenté comment on est? Bonsoir, Tosta Seke Libulu, grand pays. Ouais. Vous avez une relation nina générale de femmes? Mais le célèbre lobby parisien aux Zéblés, Wanavma vient à Palais, donc vient à Bissau du matin au soir, vient à Palais. Tout partage à Guinée, Babylone est belé, où tout corps partager. Donc, arrivé mon moté mamalamu afungwama alinga wa petit na e nazoeba na obetelo lisolo mo boye nazoeba kala mingi te na uti na kin na uti ozana général ayebisi ngai pona na passeport na e azana visa ya une année ya entrée à France ayebisi ngai tosta ndenge za boye yo nongo ye kala mingi te ngana oya kuna tukukangama tukozalazala donc aza vie ya petit alinga ba petit na ye et puis pe azaki vie moko sans polémique donc c'est quelqu'un qui vivait na roloba sans polémique alinga ba problème nalina tuna sangaliwa na ye kutela ki on etanini te en tout cas sangaliwa na ye j'étais bouleversé ndeka sangotu ya liwa ya batutu ndenge yaka ngata ba annoncer ngana liboso ki général akufi na ndimaki te mais en est-il que izana batu na ye o ya sir tant na bengi bango ba confirmer ngai donc ba bureau ba yebisi ngai ke général akufi na bengi bango iloko liboso ba yebisa ngai non akufi te via azali aza maladie mais après quelque temps ba yeko yebisa ngai non effectivement que général akufi bon liwa tout ndenge zalaka et bouleversé bato j'étais bouleversé nazanga kutuba mo donc que son âme repose en paix. Ok, merci papa, tu reviens tout à l'heure. Hein? Bonsoir Christine Wamba. Bonsoir colonel. Namoni na matanga général de FAO. Relation ni bozaki na général de FAO. Général de FAO za ya na quartier. Mwana moko. Ya na quartier wapi? Na Ngiringiri. Biso bosenge bango mokoto. Mais aza esusu ya na belle-sœur na mwasa ya na mwasi ya na mobile. Doza beau frère na nga esusu. Sango liwa na ye kutelaki yo na position nini? Osantaki ndenge nini? Ekutaki ngai na toyaki en famille esalaki pasi na ndimaki te après tondimi kata. Tantine, tomoni na matanga général de FAO. Bon comprendre Nadia émotion. Bon comprendre Nadia émotion. Nous écoutons na papa Lova doyen. Papa doyen na kutiyo na matanga général de FAO. Relation ni boza nango na général de FAO. Ouais, aza semeki via Ngiringoto to vivana e semeki na ndenge ni. Moi si grand frère Saya Bala aza mwana ya tata mwasi ya defa. Ouais. Donc toza na ba relation ya semeki ya pire vie Ngiringoto ti ndenge zaleleka.
Sangali wana yo kotela ki ndenge nini sala ki ndenge nini na mutema. Ah, ils a passé tous digérant jusque là. Il a passé. Il a passé. Il a passé ma casse. Merci beaucoup doyen Papa Lova. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Jean-Louis Tomonio na matanga awa ya général de FAO. Relation ni bozalaki nango entre yo na général de FAO. Wana vi na ngati yo ebinga na Big Star. Donc on a intégré Big Star depuis 91. Donc on a collé na maboko à grand frère na botibana na ngana maboko à grand frère oyo. Donc bana matanga bandaki tilelo na ozanga te poza grand frère. Donc tout communiquer kutu kalaté na uto kinekine na ma frère nae anto apesinga biloko na memelaye na memelié. Donc vient nga de tous les jours. Soit on a problème na kin asala maramba benga nga Jean-Louis Sailanga boy Sailanga boy. Donc vieux pena palais. Il y a la grand frère. Parmi les musiciens Big Star, les banda de début naé. Pas ya carrière naé, mais début à Big Star. Ti lelo, tout en avion. Sangaliwa na ye kotela ki on eta nini? O santa ki on ndenge nini? En fait, Sangaliwa avait def ti lelo na lala penati, na lala ati. Donc so nazate mon anto ben Jean-Louis Yaka pour ebike, soit mon nga. Alors mon penaki non, ça va, ba petit avier bazali. Ti lelo na lala pete. Merci beaucoup Jean-Louis. Bonsoir Papa de Souza. Oui, bonsoir, bonsoir. Papa de Souza, tu as matanga ya général de FAO. On peut expliquer biso relation ni bozalaki nango na général de FAO. Ah bon, relation na biso za molai bandi lelo te hein. Do za mo molai to betina de FAO na Shockstar. Même album na to sala wa to yembi na ye donc le FAO to bene lelo te. Banda tanga na grand saiko. Daze ko assister bango. Tu es betale na Shockstar. Ti bon, avant qu'on fasse album na ye oya sali oya suka. Na yembi 6 chansons na kati. Malgré bimité donc on a besoin moto ngai. Mais Sangali wana ye écoutez la ki yo au centre ki ndenge nini? Non mais bon, ndenge ezalaka te Sangaliwa ezalaka toujours passé. Nazaki na ndaku na lamuki na fungoli non mutu mo abenga ngai na bosani. Abenga ebisinga na vérifier bon, ça fait mal toujours surtout mutu to alaki na dernièrement. Et puis avant que les Côte d'Ivoire to sola na ye. Na nzembo moko ayembeli Jansi Mayasi na yembaki. Alors il fallait na salaki clip nango, on a sali ba image nanga awa. Siko il fallait na tindela ki déjà pour ba sangis affusionner na oyakine mais salamité quoi. Bon, merci Papa de Souza de réseau tamingité, merci. Bonsoir Guillaume Aindo. Oui, bonsoir. Limisanto zo mo keleki. Mituna. Bonne santé. Très bien, moi Mouké. Guillaume Aindo, relation ni bozaki entre yo na général de FAO. C'est une relation il y a Vienne petit frère tout simplement. Sangaliwana yo Sangaliwana ye esalaki yo ndenge nini? Ben esalaki nga pasi makasi, c'est peut-être trop difficile il y a qu'à accepter d'ailleurs parce que tout cela il n'y a pas très longtemps, il y a 2, 3, 4 jours avant sa mort, donc nous tous on ne s'y attendait pas, donc ça faisait trop mal, même Tissiko et tout ça passe. Merci beaucoup Guillaume de ton réseau, merci. Bonsoir papa. Bonsoir. Tu as matanga général de FAO, relation ni bozalaki non? Donc des FAO, donc ndenge zo monanga boye, nga za ndeko de FAO. Donc des FAO penaza famille pananga quoi. Donc famille penza. Voilà. Sangaliwa na ye écoutez la ki on ndenge nini, sala ki on ndenge nini na motema. Donc pour le moment franchement, nazana na be émotion wana, yango to lobaki ke tokozwa penda temps pour to solola makambo wana. Bino moko boyebi ke des fois azaki silencieux na si boyebi na biso pe ba famille côté wana penda silence wana ezo continuer mais moment wana tango kokoma na si to kopesa bino ba explication ya moment wana mais pour le moment choc wana penda ndenga nazana ngona kati ezo salanga passe ya danser.
Ok, merci. Merci. Papa, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu as un matin en général de fois, vous avez une relation. Ok, bon, ngai pendeza penda famille quoi. Bon, ngai azali vieux, azali master, azali ami il y a 40 ans. On moni donc dans les années 80 déjà tozala na poto biso bon. Tozala na ye. Pour l'instant douleur eza makasi na lingi penda koloba mingi te. Mais tant que kozala to revendre calme, to robeta masolo général. Donc masolo général to yebi yango de A à Z. Mutayebi ba masolo wana zate. Mais tant penda tant même po bozo yoka wana pa ya bato bazoloba kaka po baloba. Mais oya kati penda nde bayebi yango te. Yango tozotika bango baloba o balingi. Mais biso to sisi ba makambo na biso nyonso ke général azongi na kin to tie général na mabele nde to koloba o biso to koloba quoi. Donc yango wana. OK, merci. C'est bon? Bonsoir Omba. Ouais, bonsoir. Omba to kuti na matanga ya général de Fao awa relation ni bozalaki nango entre yo na général de Fao. En tout cas, on a qui grand frère Moko vraiment propre. Tant on propre, tu as une relation belle. Il y a musique et puis un peu net comme familial quoi. Alors on a bien aller qui n'est famille. Donc azaki penda ba conseil mingi musique lando zongo pa na ye. Donc grand frère penda propre. Tant on grand frère propre donc le bébé. Sangali wana ye o digera kyango ndenge nini ta ba yoka ke général de Fao akufi. Oyebi, premièrement, d'abord, tout ton père de Jojo Bayingue, n'est-ce pas Oyebi. Tant que ton père de Jojo Bayingue, tout ça qui est initiative au Sanzembo, Yazagina Kin, Moutono bien Amingaï. Tant que Salin Zembo, Yem to Tindelia Sala. Tant que Zongi, Bisoa to Yembi, to Bimsa clip Nyosamba Moko. Mais tant que Solini a souka tant que Banzemo, Fobolia Benalino, Tabamas, Tamno Kende, donc Bino Fopina Bolia Lino, Bolia Lino. Mais on s'attendait même pas. Tu as un projet de ça, pour nous, tu as Nathalie Makom et Bimi bientôt. Parce que hier, tu as dit que tu as un concert, tu as dit que tu as un Paris pour la zone de la maman, il faut que tout ça est local. Ni le maman malade, ni les camps. Tout à la carabouille. Tu as un yoga na bengi fil au Africa numéro 1. Parce que hier, tu as dit que tu as annoncé dans la radio Africa numéro 1. Non, c'est vraiment vrai, c'est un Gabonais. En tout cas, ils ont vraiment vraiment, non, le long, personnellement, on dit marre. On est ils ont été d'autres, ils ont été beaucoup. Tout le monde a été via Kendaïkin, ils voyagent quelque part. Donc, dès que nous avons mais bon, ils ont Nzambe, on ne peut rien faire. Nzambe, mon cas est bien. Merci Omba, tu as été milité. Au Vanda, merci. Bonsoir De Paul. Bonsoir, les grands prêtres. De Paul, tout le monde est dans le général de Fao. Relation entre eux et le général de Fao. On a puis vient puis vient petit peu belé, ya Kester, Zidane. Monde entier bi mambo ndenge sama. Donc tu perds de net, tu perds la nation paix. Pour contribuer à Belé, Soyo qui habite la musique est partout. A Big Star, on est borné, Alika Star, Abeti Masole Belé, Baminjoto Wela, Mambo Belé. Donc on a perdu la nation, son âme reste en paix. Donc Nzambe a Pambolé, place accueillie pour Moutinho sur sa vie naïe. Ndenge ekokela kinandinga se awa sango ya liwana ye tango yoka kyango osanta kyango ndenge nini na mutema nga mona bato ndeti bazokosa mpona uti tala su ba YouTube wana nayebi te bazosala bavanti fo baza na respect ya mutu akufi mutu aza na respect ya mutu te aza mutu te atie baimage moko namoni général penda sali alati teni na ye ndenge petit na ye d'épaule alati teni na ye ya général ndenge ezalaka photo présentango
donc namoni général azoloba ke bato baloba nakufi na nga te nde misu bagere internet mais bayeba korespecte bawei soki baza na respect bawei te mpo eza nzela motu nyonso mokili oyo toza humble tozomona ndenge ezokende toyebi te tozokende wapi na bamaladi oyo ebele ya covid ndenge bazokosela bato bakufa na covid ndenge baloba verité bato bakufi na covid mais bazoboma bato donc tomibatela moto azala fo olingana yango nangi pepe congolais fo alingana donc soki ozala mabe ekende osenga pardon 2022 yango okomisi bonane te bato bagangi bonane mais bonane yango mais bato yango baolingana te amour yango eza api sikoyo tosala ndeni yemei yo moko loba pona ebite mamu na ko loba po. Ok, merci de Paul Torosolola tout à l'heure nous avons besoin de Jean-Marie Malomba Mokonza Selembao. Jean-Marie Malomba Mokonza Selembao, c'est mon ami d'enfance. Mon la masque s'il vous plaît. Colonel. Malade désolé. Comment tu tout à l'heure nous avons Jean-Marie Malomba ayebani partout que azalaki proche ya général de Fao banda potote banda kisasa ti na poto on a natune mutuna moko sango ya général écoutez la ki ozaki na position nini au santa ki ndenge na mutema bon sango ya vie tango yaki écoutez lenga na position moko na yakina ba masa to vandaki to sola José Kinda le tenant du titre Sabartino Homo Salem Service qui est encore Fleury Lubac les Bogards tozala ki wana Ige Mabondi tozaki bisoto to sola kaka téléphoner leli tant téléphone leli mais par contre avant téléphoner leli ngasi na bengaki déjà pour la soleil de na vie qui Cameroun banini na monaki déjà elobel na ye makambo na ye to na monaki ngo bien te c'est vie mais yo monte au solate fosonga kini pour mona elobel yango te o te malomba yo ebit na nganga na ebi yo o te mena mona mwanzo to mwa ba ngapse metongo zo mona bongo ndongo zo expliquer ngai zonga no kini comme se ba wana bazongi yo tikali yo moko piso sana nan pour na mikili ko de secrétaire dans yali mbila ali na sécurité soko ko pompier ali donc ba docteur ba ali awa biso ba petit no beto salo mama na ceinture sotunga malomba zonga kini oten asaka loko moko boye so ke sila zonga mais santé la bien te na bengi anto ba Jacques na banto ndeni anto pasol nanga ya te malomba talanga botalanga bonga bon mais vie na bengi ndi na ozo ete mikolo 2 jours ote to sambela. Ah bon? D'accord, tout ça. Même pas 10 minutes, téléphone angeleli. Babenga, na bengi montana na zuyete, na bengi petite ombala na zuyete, na bengi delangonda na zuye. A rappeler ngai tondo sola na pa ikati. Na bengi anto bisinga via kufi. Na kokaki te na tike bana mai. Na zonga indako. Kozonga zonga indako bana bomuninga na olela. Ba bisinga papa pourquoi tu pleures? On explique bon 1000 fois pour ba ibika tana explique de fort ba iblo de fort te mais moi nanga bana nanga mi bale mi kolo ba ibi de fort mais o mi ke ibi de fort te mais na mi ngalo bate to moni ndenge sana donc rien à dire et à passe donc voilà courage. Aminga olbate mais via kufi bonsoir via kufi tozolela ye toza awa na vitri daba o tozali awa ba programme ezebele na miti o moto pesa na programme ndenge ezali te po ezaka le 4 corps avec le mboka ekekini lakini wana biso pe atona organisation na biso bataki pe bana organisation na bango
donc mais biso sikoto nazio mol bamuke bato tuna awa na salle bato bovanda timu ko nini pa bato mosusu balobi ke non sale ke longwa wa e kende wapi comme ça bopesa programme wana mpona bandeko oyo baolanda biso bayeba déjà. Bon, d'accord. Au moni, pour la makambo ya salle, oui. Donc, tout ça qui salle depuis, disons, tout ça qui na salle oyo depuis jeudi, vendredi, samedi, il y a l'élo. Le billet dimanche plutôt peut-être aux alas. Mais par contre, le problème c'est quoi? À partir de lundi, tu as quand même battu. Famille pesali. Les kamoutou ya osala toujours il faut famille. Donc, le billet lundi, na mardi, tu fanda famille comme Zawana. Famille tant que bon les lots à partir les lots toujours basculer soit matang à la place boy bon on a toujours informé parce que là maintenant tous en nous pour le bipé d'image tous allés na vitri donc moi tout bouger mais à partir de lundi tu voyeba ceux qui tous ont boyeba bon le courant ceux qui peut tous ont tête changer et pas moussous. Mais ce qui m'attend et continuera à la semaine prochaine, à partir de l'élo dimanche, tant que vous avez beaucoup annoncé que non, semaine où vous avez ou bien te déplacer. Non, mais par contre, mon à partir de la minute de toi, pour le dimanche, tu aller. Bon, tout ça, disons, samedi c'est l'équipe à 2h du matin, donc le toi dimanche, donc les lots, tu allais lelo mais par contre lobby à l'indinde et que ça est là comme tant que ce que tu vends na famille na ba petit naé na ba massa naé tu vends des biso tout tu solons à partir à mardi to mercredi boza le courant déjà qui était bon ça les longues kotoyo et qui place boy ou bete sali to zakaka awa mais bozela à partir à lobby à mardi mercredi boza le courant mais corps par contre corps n'exana les 4 ils a derrière ça ça va donc voilà. Ok, président message moko bagio meyonga na lili kuna na ba président dorme bango nyosu baningaki baye ba information nyosu ndenge nini ko lekela ba programme pour bango pe baya. Ok, bon. Merci mingi Jean-Marie Malomba mokunda selemba tozo tamingite pour vous s'occuper na makambo susu tozo là tout à l'heure. Ok, merci. Merci colonel, merci. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Comment va maman? Kombo nangai mama ni Lukombo Zimbala. Mama ni Lukombo tokuti yo na matanga général de FAO. Relation ni bozana ngoyo na général de FAO. Général de FAO azali lokola mwana pana ngai. Mama ya de FAO abotami na mwana mwasi, nga na botami na mwana mobali. Deko aza neve na ngai. Malgré âge na ye, c'est pour cela ça fait trop mal. Aza kwa mwana ngai. Général de FAO et pas non maman ni aza neve na yo. Donc aza mwana ya grande sœur na yo. Donc akobenga yo mama leki. Voilà, bon sango ya liwana e kutela ki ozaki netani ni yo santaki ndenge nini. Na yebisa yo na yebi kunde na ko sango liwana e liboso na ko kingo na tongo. Lundi na tongo, to ebe kaza na Cameroun. To solo la kipe. Boto yebi kaka ke na ndenge za makambo muziki na ye mais na tongo naza ba relation na Cameroun ba yebe nganga ba binanga mama ni est-ce que yebi ke des fois azanga bisisi to yebi bo yebi pe kaza malade biso bien en tout cas to yebi te pour le samedi na dimanche to sola kina leki na ye anto ba jaka yebi sa kinge lokote ke via zobela. Bon, nabi, donc quoi, tous en moi na grande sœur mon sous de lait qui a des femmes à moi si à Haute Grèce, na ebisiye na kei na soko tika obenga na odef o oye basoki aza bien. Na poko na ke musala ta na zongi na ekuta mwana azosola na noko ya États-Unis donc noko Jean nde abengi apasenga telefone abinanga pona za kombo akoko ba defa de tata mwasi nanga kombo na ye de bana ba mama defa ba misana obenga nga mama ba binanga mama est-ce que nom de moi na de nom grand frère à États-Unis abinanga mama est-ce que yebi ba binanga ba benga na ngola
et que des fois ça malade osoli na banto te nga na bien tout cas na sola ki na eme na ebité ndena ko benga ba Jacques aye ko confirmer nga que oui via za malade na minutes après 1 heure du temps de kamambele kaka to eko ka na to moni na internet que des fois ko faire en trois to kanisa ki on lokola ndenge za ki la fois dernière que za ya lokuta. Est-ce que boyokela qui na sango maladie tant azalaki awa avant voyager est-ce que yebisaki bino azobela ou bien nini hein kaka diku boyokela ki muta kufi nde na expliquer yo netinga de ma part famille mobimba te bete ki azobela donc to ko za nouvelle maladie le lundi pour na pourquoi tika biso ya on a bien ça choc moko beaucoup comprendre te ça fait trop mal c'était une personne très chère na famille azaye mutu moko ayebope sa valeur ya famille na batu neti biso na famille oui dende boyebeli ye tala soki na bami boyebi ndenge azalaki na bato ebongo biso na famille donc c'est quelque chose oyo tokoko maîtrise yango te mais bon tomoni eloko tokosala te ndenge bible obi na biso nzambe mutu apesaka ye mpe mutu azwaka. Ok, merci maman tozota mingi te merci mingi. Bonsoir maman Lil Makaya. Oui bonsoir. Tokuti na matanga général de FAO relation ni mozaki nango na général de FAO. Zara pasi donc tozokutana lelo awa biso nyonso tu awa wana azalaki comme neti papa na biso azalaki mutu moko neti tovandi awawa andaki kosangisa bato tu ndenge toza awawa tozangi vraiment mutu monene na ndenge na biso bana kisantu biso tu tozangi mutu moko ya monene ti omona nde tozokutana toza ebele awawa donc naza na likambo ya koloba te donc toza na mawa makasi wana azali à part côté ya tobotela toza bani escolar mwasa kristo kako toza na bato ebele awawa place tobotela donc biso nde toza wana eza neti famille toza bambanda soki omoni toye place oyo mpona nini tobala la famille wana donc mawa to sango ya liwa na ye tango yokaki yango osantaki yango ndenge nini na motema nandimaki yango te namoni yango na Facebook nandimi nanga te mpona liboso balobaki ke akufi toye kotala tomoni balobi akufi te ye moko alobaki alobi nakufi te ngai mo yeyo bakende kokundola moto oyo bango balingi baboma ngai yeyo donc là totalaki yango tomoni ke akufi nete là toye koyoka sous deuxième fois namoni akufi te mwana nanga alobi mama il faut regarder bien j'ai vu tonton Defa il est mort moi j'ai dit allons akufi te azali. Ok tozota mingi te merci beaucoup.
Kiti asa
Jean-Marie Malomba a eu décision na ba batekosu na ba pulutu na ba leki na ba mista ba luka instrument bien biso ba musicien oyo tozala kawa Denis Lutula ye avec pas orchestre to betele maboko s'il vous plaît kobosana te na lekaki mpe na Big Stars oyo abeti guitare ye azali guitariste ya defao la Big Star Jean-Louis Bikunda to betele maboko s'il vous plaît merci. Chotoli yaka. Yego yedi abata kobina mbena vient na biso de fao. Chotoli.
oyo bima mwana ya ndako obetete bango okesolo bon ngai okolokaka petit bokulu ngai na représente ye kombo na ye omba petit bokulu ye azalaki pembeni ya lenkuru yaka ozali nango na motema yo ozali kaka esika ekolisaka liwa eponi moto te. Merci. Merci. nzembo moko vie nanga défend nga nakotaki mouvement ntango asalaki album ya esi de London pene nana ndenge na ye kokota Big Stars aza na nzembo moko ayemba vraiment tilele touchanga nakotuna na baboti ye ime soki mpe ekomama na vi babola bazala mpona yebi ata nazali na vi ezali sumu te pokosanga na manaka mwa ekoma lokola feti esika ya matanga moko na ngai ekoma ya litio général atumi eske nga na boma nani namoni neti ngai moto natombe victime ya masumu ya Adamu na Eva basalaka topenga moto ya yambo ya made na mokili moto asala malade wakela maji wasala liwae wakela matongi na mokili serenga tongo soketani ya ngai tongo ya mawa elongwaka nga na mpongi loboko na litama ntango bato babimaka ya ngai ngonga mpasi ebandi nga nakoma kokengela nzela nini naleka oyo bazanga te vraiment kolakisa defao misapi exemple ya babola na mokili bakopesa se na kombo na ye kombo na ye général de faro nzambe mpumue nzambe wa bolingo nzambe wa bokasi tala ndenge banakunena miséricorde babengaka yo lisusu jova jure El Shaddai Alpha et l'Omega lakisanga na vision na mona teste na ngai soki na kokupa potre na puna na ngaliwa na bota na ngai te noki te bana na ngamba ya koe sina bamatike la kote puna bangu vraiment ça fait mal quoi, ça fait mal. Merci merci. Merci pour ça, trop pour nous, des fois, donc, beaucoup de souvenirs, donc, plein d'émotions. D'abord, toutes mes condoléances à toute la famille à Boss Nangai, mon campé général de Fao, c'est le chalet. Grâce à eux, il faut d'abord bien grâce à eux. Parce que grâce à eux, ils sont ma vie. Mon imam, on a besoin de maman honorée pour mon Moundouka. Ma vie à tout bazar, ma vie est bienvenue, toute la famille. Naza la émotion, je manque même de moi, on dit Chirac, Lulendo, Alfie Lulendo, Ariette, ça vraiment ébélé, tout ceux qui savent la semaine prochaine, on sera là au Congo, pour tout le navire dans le sud de Lombo. Grâce à eux. Voilà quoi, je vais la dire. Oyo frère petit na biso azalaka awa ntango azosala biloko na defisaka ke ye azolanda na CSC mwana bikunda te totoli nga nalelaka ye tellement fort na biso so tomoni peti oyo tobanda koloba def fo ya na peti wana peti oyo asala biso ololaka ya mystique wana ozokoya azolanda def na nsima vraiment c'est un grand plaisir mpona biso
Edino, yoza fin, mutaleki yoza te, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, Banza Soko ya Congo.